Grand frère nanga lola mona ayaka quartier latin ayaka maison mère tant loin quartier latin ayaka maison mère mais mutamtani toi ni mais Yannick a maison mère bazo kai pa yembi voilà donc mutamtani toi nae nazalaki nanga tege nabimaki ringogo nakekotala chombe jo wakazali tege nzoka kei na ye. Pour la moni donc maison mère et Nabi donc avec mon papa le roi de la forêt Aebi ndeni ni akosandeng ni exploiter ngai mawango ya les petits tumbuyi kusila kata yo komisinga kiwele wele la mokili ya kanzambengo ngana yotolaka na kabolingo makila awawose pasi yo komi kopesanga na merite yango te ye. Oui, bonjour, Balandinho, sur Vision TV. Na pesi bino yoso bambote bele bisika bozali. Ba o nyoso ba sepela na mama la France, ba o nyoso ba linganga, ba o nyoso ba apresianga, ba o nyoso ba pusanga na kene toujours liboso. Na pesi bino yoso bambote bele bisika bozali. Monda ti mobima na pesi bino yoso bambote bele. Na bosanité Blandine Ninja na Belgique, na pesi yoso bambote bele. Mama Tina Wakom, na pesi bambote bele bisika bozali. Na pesi pe papa JC Musongi. Na pesi bambote bele bisiko zali na pesi pe lisusu donsimi musongi mobala mwindu na pesi bambote bele bisika ozali vraiment na bosanité babi miradora mwana poto ya tongo na pesi pe lisusu bambote bele hein babi PDG Gina Kiako PDG Gina Kiako Maboko Banque vraiment bambote bele papa bisiko zali babi mwana poto ya tongo pe lisusu na pesi vraiment bambote bele vraiment lelo oyo mama la France ayambeli bino artiste moko ya makasi artiste musicien moko ya makasi mosu bo découvrir pour sepela na yambi mwana ya Dido Yongo mwana Dido Yongo tozana awa na plateau bokoyoka ye ko se présenter azoluka akende na maison mère. Ah ok, na maison mère de babengisa qui est déjà makambo so eza na nzela. Siko toyoka na nuye moko. Toyoka na nuye moko apona sima tokoyeba suite ekozala nini. Na ebite Montréal soko fungola nga elongo na invité na nga ekosala nga bien makasi. Vraiment bonjour papa. Bonjour mère la France. Papa na ebite ba fan no babengaki mingi ba sengaki bazana posa ba yoka yo viki ba yoka ki pe ba demande na makambo no ne esa osala ba déplacement et seri ba mona ba yoka ope lisusu ba yoka yokala na ebite so ko se présenter nanu ba ye ba bien. Ouais, comme on l'a Moïse Dindo naza moko ya famille Dindo mwana Dindo yogo donc grand frère nanga ngana landi Yannick Dindo azasi ko na quartier latin. Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Babi, famille artiste. Bino yo sobo la naka likola papa tonde. Bon, to ebite nanu avato banana nu poto ndima pe keze solo. So ki opesa nanu biso mwa bilengi nanu ya mukie ya papa Dido Yongo. To yo kaeka. Mapata malati elamba ya mwindo mvula ya bolingo enyo kelinga yogo nawe tala lilola komi zoba na komi kondo ya lola mwana nawe rongo susi ya bolingo elekelinga idindo rongo pasi ya bolingo nakosuka wapi ya niko dindo nawe. La vie te risque c'est sans remède. Mais s'il faut souffrir la c'est du chagrin. L'amour, oh, tu m'as dessus. Vraiment, tu as saisi mon cœur. L'amour. Vraiment. Merci beaucoup, vraiment. On a senti vraiment. Et ça vraiment bon on est aux oyoka. C'est qu'ils ont vraiment bon, on a senti vraiment. Oh, vous en avez qui toko boy. C'est quoi yo? N'engana posé une question moko. Pourquoi yo poni qui n'est qu'à na maison mère? Bisika o ba misusu ba koka okendete, bisiko ba bangaka. Yo nzimi okende kaka kuna.
Bon, la première des choses, mon papa est rançon. On a fait ça, bambo te place à Zali, respect belé. Azano papa on a lingana en mingi. De deux, sa façon d'être, Denga Zali bongo un grand formateur, encadreur muneni. Donc a préféré qui na talent nango na zanango, na voix nangai. Je vais apporter un plus na kati orchestre Wenge musique à maison mère, puis l'encadrement ya rançon, na formation na yabi keno, na osala bien encadré, na osala bien formé et osala nga pe na bimana ko m'appelle ko la pe ba ine na nga pe mususu na pe ba évoluer. Mais koyo ka oboye oza déjà formé. Vous avez déjà bien formé parce que vous avez déjà bien. Vous avez taming papa tonde. Non, nazo temps ya koyoka grand frère nga lola mona moi trouve. Oui, naza na moi parcours moi moulai pe on a l'équipe. To bandi moi koyemba moi don eza iné ya makila. Oui, la famille, bali na papa et moi ekiti na grand frère ekiti et pe na biso. Bako kopi bazo mais natala ki siko bon. Moi parcours eza moulai na leki et pas ya grand frère nanga ide au Brando. Na l'équipe sous et pas ya grand frère nanga J3 Mimbongo. Na l'équipe li sous orchestre sous connait ko pas ya brigade Sarbati. Et alors natala ki tellement la vani moi trop nanda ku ambi bon. Nazana talent nanga bo. Voiza kitoko bon. Na roque place moko na zo moi encadrement kitoko mais natal siko orchestre tout. Ils ont un bon préféré. Na ze pas papa na rançon. Wow, merci beaucoup vraiment. Oui, cause la n'est pas rançon les amabité ça bien. Mais est-ce que yebi ba combat o ezala kuna? Cause la d'accord na makamunyo so o eleka kuna po toyoka kana basango. Toyoka ka. Que kuna so que il faut tangisa makila, il faut ça la sacrifice, il faut ça la makamwe belé c'est que tu es d'accord ya ngonzo kende kuna. Na musique ba bomata. Ne biso ke ba bomara. Ko bomata so so pe ba tangisa makila. Même pas. Boyo eboyemba te so eboyende ti yosa boyo eboyemba no tete. Mais à la fin c'est eboyemba te. Kazo so bomata tangisa makila kota studio yemba. Et là quand yo so bali sango na don. Et ta ki yo za na don, il faut pour ça se sacrifier à don pour ématali sur pour yebana. Qui sa musique y a travail. Travail na yo amour, volonté ici. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment, artiste, na défense na yo. Ok, problème té, mais tant que vous qui ne place mon koboui, c'est qui? Vous en avez news na bango, vous en avez position sur ya bango. Donc est-ce que vous c'est ça? Bisous ne lo comment ya Werason awa. Mais oui, pourquoi pas? Et ça ok son na lingi, ce qu'on a osane. Si meyo chisanga mara kotala ngambote oro tika koyoka maloba nyonso bango bakolo bakae papa nyonso ezali se konfli ndenge yo linganga ndenge yo tondanga bango bamonaka mabe natala na nsima mokongo ozali mobali kati ya mibali fololelelanga moto akobuka wana eza ekilara Nazua chance ya kozwa mobali ya conseil ya kangai ngoya salela kangai meze nyonso ya ngai mibali mingi tokomona na nzela basima flambo bakabana pasi na bango se kolela lela kisanga mateo basusu batika ba kimayo papa Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Na oizo salima. Ah, na mon vraiment na apprécié mon paysan ma casse. Na apprécié vraiment. C'est qui tant aux autres qui ne kuna osa vraiment trop sûr. Mais est-ce que au coup déjà na yé mon copé président groupe? Non, na kuta na papate. Na to kuta na papate. Bon, tu sais l'effort na kuta na bureau pour avoir mon papa faut mon bureau. Pour moi Jésus-Christ le bravo mon papa faut kuta na ngai donc faut na mon bureau na moni grand frère na ngai nani chef d'état-major Papi Kakol faut na mon chef ya répétition Hugo Sainté solo li et après bon ba binde ba programmer ngande na yakuna c'est autant que kuno vana mingi na chaise te et lembisote te travail na ne compter plus na orchestre na travail na ngana okente pour na vendre
nayebi ke soki awa baleti donc naokende nde donc naye nde mpena naye donc naye mpena boulot nanga mpena naye mpena boulot naye osala mosala. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Bon, on a évité. Baninga musu bazara ko banga peso eleki na kinata mpandi via Azali. Okola na mpandi grand frère Azali bi ke kuna partir kuna na ebi ndeni grand frère ko pesa nga position ndako ezalaka boy. Position ezalaka boy. Ayebi ke o Azali makila nanga akoka ndeni na ko duluso so lidusu moko bo bimi na poisse. Mais yo poni kaka mbala moko ka. Donc obanga makamote. C'est olinga grand frère noté. Te grand frère na on tozala déjà. Yannick on na lundi, Yannick on tozala na maison mère. Yannick on tozala na maison mère. Nzambe bindenga sara makamu na ye alongwa ke quartier latin ayebi ndenga osala parcours na ye pona ngala moni donc maison mère pe nayebi donc avec mon papa le roi de la forêt ayebi ndeni ni akosa ndeni ako exploiter ngai pona koma ona ozalobi ya awuti kuna babimisi ete me yo ba okebimiso kamba mo te muta en étoile na ye. Est-ce que yebi ke grand frère nanga lola mona ayaka quartier latin ayaka maison mère tant loin quartier latin ayaka maison mère mais muta en étoile mais Yannick ay maison mère bazo kay pa yembi voilà donc muta en étoile na ye. Est-ce que okope sabiso dans mo ba forme mke ya lola mona ya grand frère na okope pe bandiembo na yepe concentre ngope toyo kamona mke nazalaki nanga tege nabimaki ringogo nakekotala chombe jowaka azali tege nzoka akei na ye epai ya rogelose nakoteki mani kiki royale chombere jowa yo mopa ya liliba lerengogo mawango ya le petit tumbuyi kusila kata yo komisinga kiwele wele la mokili ya kanzambengo ngana yo tolaka na kabolingo makila awa ose pasi yo komi kopesanga na merite yango te ye kigonga ndoli na ginga ndoli igi c'est aux appels boda pe bana parler pour nous rablo on ça intika ezo bala na ka onina bilo papa non mon organi yo pe uza bilo no moko pesa no bilo no moto comparer no na misa to yembi ya papa na ya grand frère na moko motema nangeza bakete ya noel na bomba bolingo ndeti mosolo nga petit yogo na we tu le rêve de mon avenir chérie je t'aime je t'adore maïlo vaire na konwa. Vraiment, vraiment, bino moko boyo ki bino moko bolandi, bino moko bo juger, bino moko commenter, bino moko pesa explication na se, bo comparer trois voix wana, ezaka elo moko. O mona wote ki ezaka elo moko. Vraiment, 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 na sepeli makasi vraiment na oyo, vraiment oyo kangi oyo sali. Non na ebite bo bimika bino mibali wana kani bo bimba artiste na famille na bino. Mais non, yalo lazala déjà, yalo lazali. Nazana ya Francis et pas yembaka nazana ya Niki onga na landi et peut chanter à yembaka nangai ouais ba misupe bazo ya pe ba cousin ba nièce ba ngoto bazo ya na ba koko pe bazo ya pe ba ngope bazo yemba pika. OK, merci beaucoup vraiment na habité qui sont na suka lo mona suka par rapport aux autres qui ne quartier latin il faut mais pardon maison mère il faut na eloko yozo ki na kuna pona koluka ndeni bazwa pour faut na mo eloko moko tango ozo ki nebi ki eloko na ki na ngo tango ba ko senga ngai tango nazo pesa ba ko sentir vraiment e ko beta mitema na bango ba ko retenir ngambala moko mais wana opesa biso ngona suka. Vraiment merci beaucoup, merci. Naebi ki boza branché wana vraiment to komo ki vraiment na chiti émission na biso ba bi TV zangonga to ki vraiment na chiti émission na biso naebi te soki conseil na yo kozala nini na ba o pe ba koluka ba landa o tongo za na quartier na maison mère ba o nyos ba koluka ba donc soutien ni ko senge pa ba tout vraiment. Bon ba o tout ba lingi ba landa place na zali ko soutenir moto ezaka mbongo te. Ils ont été bien matériellement, surtout présence physique et surtout moralement. Bah soutenir vraiment, n'abi que grand frère là surtout maître Bébin,
mokonzi Biard na lemba a soutenir toujours moralement surtout sur le plan conseil. Donc azalaka nanga honorable Mazoa, donc bazalaka nanga vraiment grand frère nanga ya Patou Massamba azalaka nanga ye nande kolanga Richie Aina bazalaka nanga toujours pour na ba conseil. Donc nayebi ki ko simba auto alingi pina soutenir nga vraiment. Donc côté conseil makamunyo surtout auto ya kana etikala ba bien matériel et ya kana sima et non c'est ngapena donc ba motiver ngai surtout côté moral po wenge binomo boyebi wenge so ça na moral te okoyo bambani donc il opia non c'est ngapena ya moral. Ok, merci beaucoup, merci vraiment, merci Naba Oboza qui nombreux pour na kolanda émission na biso ya lelo. Vraiment tous un artiste awa na plateau na kete akope sa biso eloko ya suka oyo akokende nango na maison mère yango nde eko pousser biso pour na kolanda ye, pour na ko soutenir ye, pour na ko encourager akende toujours liboso. Ba biso ki ba œuvre bozo salima, il faut ko encourager yango. Il faut ko soutenir pour akende liboso pour makamunyo so ezala dans les bons pour esimba. Na ebi ke simba le quoi azana na famille ya makila ya ba artiste c'est qui makamunyo so ekokende vraiment dans les bons vraiment na lingo sakanate na ebi ki bozala ki branché. Merci beaucoup na Miradora azala ki wana toujours pour na kolanda mama la France. Merci beaucoup vraiment na maître Tile di Kofi Ngombe azala ki wana pour na kolanda mama la France. Vraiment merci beaucoup, merci na ebi ke na suka émission na ngai na otika micro et pas ya artiste aluka ndenge nini ako présenter biso voix pe ba biloko oya okeno na maison mère po biso soto ebi maison mère pe akobaka mabanga na suka tala kaka artiste aliaka na mabanga e ko lekate vraiment artiste otiki micro pa na. Merci maman la France. Na boyi na silisama lobaga ye banzambe akelanga na mapanzi na yo oro ya Noël yo zwaki ngai bomwana bandeko lelo yo na kolina maboko mayo obimisanga na miso ya bato lelo bakoka mwangai sideji mapata ezalaka mawa mingi soki baboti bakaboni bana bakozangaka affection ya moko kati na bango résultat na yango l'avenir ya bana ekozala détruit ya Noël. Oh c'est toi pour toute ma vie yangia mana koyebisa na yo lelo chéri bolingo na yo ye tondinga motema mekesi deji na kokachwa nakoma na ngai sekolota yo nga mwana bato papa Sacramento na koyama yanga na we motema na ngai zoboketere ya Noël na bomba bolingo neti mosolo nga sideji na were. Tu es le rêve de mon avenir, baby. Je t'aime, je t'adore. Maïlo vaïri nakowa oro ya Noël ngama ngai warapi bolingo oyo prometa kingai. Ouais, bah merci nanga vraiment na pesi surtout et pas ya oncle nanga Alpha Bokole, Gigi Bokole et na pesi et pas ya Richie Aina, na pesi pas ya Patou Massamba et mon grand frère on a lingaka moi mingi fondé donc ya langa vraiment maître Bébin Nzambe ya Biard na lemba na pesi sous na oncle nanga papa Papi Lydia donc et pas après la personne pas beau frère n'a Diego Makaya H Royal donc la personne vraiment donc wana baza ba soutenir vraiment donc ils à la boutouille ils à la moi nazarana bon pena vraiment de près et à toute la famille Dindo et la famille Masudi Eddie Masudi mon oncle que j'aime beaucoup donc c'est ça. Ok, merci vraiment, merci beaucoup vraiment. Tu commis vraiment na sukaya émission na biso, tu commis na sukaya émission na biso na mona si ma caméra na ngai
namoni babi Tezo TV na pese pe lisusu merci beaucoup ba obazalaki wana pona koluka kolanda image o pe le kalmalamu namoni na sima caméra na ngai Pati Mukombo balobi a filma Jésus babi cordo zaka moko soki bo maman la France azo taper na kati ba chaîne eza Pati Mukombo babi yende makambo vraiment mon boss na pese merci beaucoup na onyoso zo sala vraiment tika nzambe apambola sisu makamnyoso esimba pe ekende liboso makamnyoso ekende normal na tiki espace mobimba bayamba kibiso na kati ya lemba awa na pesi mango susu merci beaucoup pour na temps malamu pe temps au ba disposer pour na kopesa biso na pesi bino so merci vraiment belé to kutana mbala ya sima bye bye.